Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de successeur sans formateur. Il n'y a pas de formateur sans connaissance. Il n'y a pas de connaissance sans science. Il n'y a pas de science sans le créateur. Bilaka ekokokisama tandelo kitomata oboye ekokokisama kaka. Soki nazana bilaka ekokokisama kaka kiba. Ekokisama te. Soki pasteur aye kotubela ono natiki ndoki nakomi pasteur kosamba na église nete. Bandoto abia bat balotaka na bongi na komi mutu na vie na sombi mapangu na bali bandoto nyonso bien wana bakombataka yango epai ya bavendeur po bateko epa bacheter. Yango na chiffre 6 ezala chiffre ya Satan te. Oh, chiffre 6 666 666 nde ya Satan, mais chiffre 6 ezala ya Satan te. Marque de la bête wana eza présidé lelo na ba forme pebeli yango moko no makambo ya ba numéro et comme déjà partout pour tout message nango. Ba vendeur bateka vi na yo pour être ba koma na mbongo lelo nazo mona na réseaux sociaux makambo zo circuler et comme le système avant ya misapi oteki musapi moko za na $20,000. Yango omona muto o souffrir lelo ao sala nyoso tu esimba te akoti libale esimba te bateki ye mwana kokoma ndoki na bana mingi ya bato poto ozuma no tike ne siremo ba gardier plutôt et pas ba gardien non bato basala banini ba service ya ba gardiennage bato no ebeta dame na bango te. Bazo surveiller moi na yo. Et puis ba nounou surtout. Ba nounou ya bandoki bazali. Ba ko vendre moi na yo. Un enfant qui parle bien français mais qui est sorcier. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la prostate, Awika renforcer spermatozoïde, Iba pour la colisanto ya papa, Arariro
pour la infection. Ahmed Azo soigné. Docteur Ahmed Azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïdes, diabète, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Benabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Analysons tous ensemble bon début de la semaine na Bilonios tout bandeko bozi occasion ya kolanda émission kitoko émission o eza ko édifier ba famille eza ko sunga eza ko kangola eza ko révéler ba mabote belé. En tout cas, comme invité spécial du jour tous à la ranaye de tous les temps de tous les jours, le docteur Patrick, prophète Mobik ici. Tobenga kaye docteur aza docteur de la parole de Dieu, azara docteur ya munganga te, batebele ba confondaka. Alors naye tokomeka lelo kosolola sur les grands thèmes na biso ya le combat spirituel. Touti na on a 2021, to continue na 2022. C'est-à-dire eza munene, eza place au wapi ba vie ya bato ekufaka. Eza place au wapi ba vie ya bato ebongaka. Donc, na 2022, on va continuer. Na combat de futur, combat de mariage, na combat de naissance, la combat des étoiles, combat de nom, combat de territoire, combat de faits sociaux, combat du sang, combat de loi et coutumes, combat de quintessence, combat de politique, combat des églises et des ministères, combat des offrandes, combat des religions. Mais les lots, na combat de naissance. C'est que Nicoleza est belé. Yo mutozuna nuta ya kolanda ba émission ya kitoko boete occasion yango landa. Soko comprendre te numéro à docteur Patrick Ezawana à côté benga. Ceux qui peut na ba mikakata no ko hésiter te benga mosala nzambe akosunga yo. Donc voilà les lots kolobela les combats de naissance. Na kati ya combat de naissance bandeko tozolobela trois grands ennemis à destiné à vie à mutu. Autant que tozolo ba combat de naissance, ezola kisa kobota manayo, kokola, destination, c'est ça na kati ya combat de naissance. Mais tolobela trois grands ennemis à destiné à vie à mutu. Ya liboso les vendeurs, ya mi balé les acheteurs, ya mi ça tous les changeurs. Bande konanga, qui sont les vendeurs? Qui sont les acheteurs? Qui sont les changeurs? Point d'interrogation, landa émission. Alors sans plus tarder, merci na ba sponsor nangai Majabu Gospel, Azir, Fossat, ONGD Fondation Saratola, merci Naji Majikadasa, merci na Azir, merci pe na ba partenaire nanga. Tata pour FAPK, ma grande sœur, merci na papa Diego Milito, merci na maman Gina Amatou Motema, papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, merci beaucoup na maman Madolelo na Germanie, Motema ya papa Samuel, merci beaucoup les sous na Amelia Mwebala privado ya Orlando Domingos, merci na Jenny Beta Industriel, merci à Pepe, merci na président Charles Tambo et merci na ba vrai frère nanga maman Mapasa Yaya Moto, Debo Bouchab officiel, merci na Ozia Massamba Sol Mbemba Makiala Kumba. Merci Andrea Bob 08, merci na Angelos Karwan, merci na Dalia Onyema, merci na Eliezer Kanou Sarah Abwele, Célia Kikela, Rose Bonga, Edwige Kalala, Pamela Kabeyawetu, Papa Edi MOK, un grand merci na président Bébé, na la présidente maman Nathalie, merci na bande de livres, pensez qui derrière la caméra, merci na ingénieur Ferdinand Bochoa, les kuna na réalisation. Alors Montréal, ce qu'on a même langage na la tola, fungwe la biso vraiment plateau, les lots biso dans ma couleur enfin. Bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarato, la grande esprit, première dame Nzamba Pambola, futur député, Nzambe Apesi,
mapamboli bene maboko na yo Amen. po ete osungaka bato vraiment nzambe apambola lisusu nakanisi lelo nde tozalaki na yo epai ya baveuve epai baorphelin epai ya basi oyo babota bakanga bango na hôpital baza na mbongo te nayebaka mwasi moko azolela ntango obimisi ye akomisi nzambe aye akwya na makono afukama olobi te tofukamelanga te fukamela nzambe nzambe wana kosalela yo il faut toujours kozala motema bongo. La Bible dit celui qui donne aux veuves et aux orphelins prête à Dieu. Amen. Donc odefisa nzambe mais soki otangi na livre ya Zakari nzambe azolobi naza na nyongo nani. Donc ndenge odefisaka nzambe mosusu nzambe akotelema otuna naa na nyongo nani yo ntango olobaki no nzambe oza na nyongo na ngai nzambe akofuta yo. Amen. Ntango akofuta yo mokili alobaki no vanité de vanité tout est vanité. Tu me sens là, docteur Patrick. Bonne santé. Oui, santé ça toujours bien. Prière na biso à 50 jours toujours continuer. Et il y a ici là le 6 juin. Mais moi ici le 6 juin ça ici là le 30 juin. Ouais, parce que belaki. Na belaki ne na belaki micro nyonso na zo récupérer. Na micro ba mbulu ya no beta. Connexion ma be tout toujours récupérer mon tina fin de mois. OK. En tout cas, merci beaucoup, docteur Patrick. Lelo, tozaka na kati ya combat de naissance, docteur Patrick. Tolo bila lelo, 3 grands ennemis à destiner à vie à moto. Les vendeurs, les acheteurs et les changeurs. Bandeko ba Holanda biso ba comprendre te. Ba vendeur baza banani, ba acheteur baza banani, ba changeur baza banani. Expliquez biso nana va to kota pena na mozindo ya émission na biso. Merci beaucoup. 3 grands ennemis de la destinée. Nakati o maloba docteur Patrick, pardon. Oui, que président bébé na la présidente maman Nathalie. Il pas commentaire mingi na émission là à comment nana musibu. Ne maman présidente yewana. En tout cas, charge à tableau, baloba ki bazolu comment ba somba tableau benza formation pina balingi formation expliquer bango. Formation, mais formaté, formaté. Il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de successeur sans formateur. Il n'y a pas de formateur sans connaissance. Il n'y a pas de connaissance sans science. Il n'y a pas de science sans le créateur. Comment ça n'a pas été moteur de c'est très important. Ouais. Ah, maman Nana wana. Nathalie Nana za moi aussi. Voilà maman présidente. Voilà maman présidente. Ah, zana mituna moko zana va commenter. Nazo répondre na WhatsApp, azo répondre na WhatsApp. Léo na vous répondre puis ba mituna mso atunaki. Merci beaucoup maman Sarah. 3 grands ennemis de la destinée. Na m'a expliqué destinée na destin. Babai bana. Destin zani. Eza makambo oyo nzambe yemoko bongisa ekokisama. Et là dans nzoto ekokisama. Amen. Ou eko kokisama pete na erreur na yo. Na etambole na yo. Na etambole na yo. Batbalbaka yokani bato bembaka nzembo. Nazala mwana bilaka ekokokisama tandelo kitoma ta oboye ekokokisama kaka. Soki nazala bilaka ekokokisama kaka kiba. Ekokisama te. Bible lobi quelques-uns ont salué leurs promesses de loin. De loin. Par ta faute, tu perdras l'héritage que l'Éternel t'avait donné. Voilà. Là, c'est le destin, programme Nzambe. Destiné et sangani non Nzambe alobina o muto alobi. Alingi. Muto alobi ke non ngai na obala mundele. Ngano za mboka o Congo te. Nzambe aloba yango, mais yo pe olobi yango pe même. Ekokani. Nde yango wana destiné. Alors 3 grands ennemis de destinée oyo. Ba vendeur, ba acheteur, na ba changer. Baza banani. Maman Sarah mituna na yo ezaka makasi mingi koleka na émission na oyo ezaka facilité pour na répondre epa na yo mais na lisuni na nzambe asunga biso na bondeli mokonzi na nguya nzambe na lola za na biso na bato bazolanda fongola matoi na bango pambola bango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Oyo ki bien ba vendeur, ba acheteur na ba changer na bandi na ba vendeur. Vendeur za muto azoteka. Muto azoteka biso tosali commercial. Balbi la valeur d'un produit et dans son emballage.
par exemple produit oyo azir ozomona manufacturier asali eloko na ye oyo produit azir batiango na carton bakomi azir omoni carton yango eza bien emballé ozomona emballage omona biscuit batia emballage moko ya kitoko ezo attiré bato mais bazoteka yango bavendeur baza na intelligence ya kosala exposition omoi na fikini moto akozala asali dessin ya bien mais mpo etekama na pli moko ya kitoko ya likolo bato batala yango akoluka esika oyo akoexpose yango nde omonaki no baartiste peintre bakende na bafikini basali exposition ya badessin na bango bato bauti poto baye bazotala babiloko wana tableau eza $5,000 $10,000 donc mayele ya bavendeur bazalaka na bacollaborateur bazalaka na bango babomisaka bavendeur batravaillaka na babanque spirituelle soki ateki mbongo ne abomba na banque bavendeur bazalaka na capacité ya kokende kodevelope mbongo na banque sur le plan physique mambo esalamaka la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas ndenge nature esalamaka bavendeur soki bayebi yo bavendeur bazalaka na NRC numéro ya registre ya commerce il faut pas reconnaître que celui-ci c'est un vendeur sur le plan spirituel bayebaka bango bavendeur bazalaka na mesa oyo baetalaka biloko bavendeur bafutisaka bango pako c'est bakontrolaka bango biloko na bango il faut leka na OCC ya molimo office congolaise de contrôle baocontrôle toni toboma motu oyo estce azaki zengi to azaki zengi te bakoyebake no motu azaki zengi inutile aza na étoile te moye toteka ye eza te bavendeur va bateka batalaka étoile destiné ya motu akosala nini akozala nani lobi bavendeur bazwaka information mikolo na Chine biloko etambola bayebi deke no na Chine biloko esa nini etambola bato bavoyageaki fo tosakisa accident mutuka tele ezoya na nzela bando elekaka mai ndomi na RTL bato bavandaka milimo ya bato baza deja au courant ke mutuka tel ekoma place tel batindi bademo na bango tanto batobola pine tanto balalisa chauffeur asala accident akota na kati ya mai do bavandeur ezali réseau mobimba baza bato ya kosakana te wana bavandeur e bavandeur bazala na baprison na bango vendeur akosomba eloko nyama atie na kati ya prison bakozwa motu babi tobome na décembre tokoteka ye batio na kati ya cage bazala na baprison na bango ezalaka baprison souterraine baprison wana eza baprison kosakana te nde omoi baprison na kati ya mboka baprison mosusu ya mabele ezalaka yango wana mokolo oyo président Obama akotaki na pouvoir mission ezalaki akanga prison ya Guantanamo oyo eza na Amérique latine na Cuba mpo kuna eza na baprison électrique baprison souterraine ya nase ya mabele soki bakangi yo batie yo posone kobeba kuna na kati ya baprison bazala na oyo babengi bachef de prison babenga bon bagéolier bagéolier ce sont des sorciers ya omo babiki non acte des apôtres chapitre 12 Pierre était gardé dans la prison l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu Pierre était gardé par 16 soldats et puis enchaîné gardé par des soldats bazali na barrière escouade prisonnier wana babane oyo batela bango ndenge wana et puis ezalaki na bagéolier baokengela bango Pierre aza apôtre ya Jésus-Christ aza na munduki te asali rébellion te azaka na Bible ya pamba mais baogarde na kati ya prison na kati ya baprison oyo bavandeur batiaka bato eza na bachef ya prison babenga bachef de corvée bango bazali mpona kosalisa bato misala makasi bachef de corvée bayaka koimpose batravaux moko spirituel forcé omoko no motu mpo azwa mongo azosouffrir
bato baofaire souffrir eza bachef de corvée na kati ya baprison wana ya bavandeur eza na bachef ya baprison na bango baherode bapharaon bazali wana mpona konyokola. Alors ainsi na meki koexplike moke oyo ezali bavandeur. Maintenant tokoti na kati ya makambo na bango te, comment baprocédaka, comment bafonctionnaka na tolobi te, wana meki koexplike. Alors ntango otuni acheteur na kolingana ntanga na Proverbe chapitre 20 verset 14. Ou comment bacheteur basala. Proverbe chapitre 20 verset 14. Bible le Bible. Mauvais, dit l'acheteur. Et il s'en alla, il se félicite. Mauvais, dit l'acheteur. Et il s'en alla, il se félicite. Tant que je suis là, je suis là. Je critiquant pour acheter à qui ça pris. Mais il s'en alla, il se félicite. Tant que Nabi, Nazul net bien, na côté kayango na motuya. Wana ba acheter. So ka ko somba motu, ako kitsa. Yango que non, sarato la moi c'est lokoni. Sarato la moi bonga na vie na ete. Aza en lokoni na wana ba acheter bazabon. Mais na kata mutema yebi, sarato la zane étoile ya munene. Aza moi c'est mbongo. Yango que no ba ka ko somba batu. Dans la bande de Joseph Bavander, Bamoni Joseph Namusika, Balobi, voilà les faiseurs des songes qui arrivent. Tirons-les pour voir si ces songes arriveront. Bazana problème na Joseph T. Problème pour l'autre, bandoto bien. Bandoto bien, l'autre na bongi, na komi mutu na vie, na sombi mapangu, na bali, bandoto soit bien wana, ba combataka yango. Et pas il y a des vendeurs pour battre que pas acheter. Si qu'on va dire que non Joseph Azoya, balbi que non, tuons-les pour voir si ces songes arriveront. Parce que Joseph va boire qui est dans libolo, na prison de l'alba que non, ba vendeur bazakana, ba prison na bango souterrain, na celle pour ba boire qui Joseph. Si qu'on yo, balbi ten à côté kala wate. Ah, si to bomio to joani, malam to te kaye. Tangu ba boire qui balongola ki bilamba tinik oyo papa asalela ki Joseph tinik ya multicolore et la ba chance couleur bleue, couleur rouge, couleur jaune, couleur verte, ba couleur rebelle. Couleur jaune na lobela ki yango na lobela pe na combat des étoiles, ezali royauté, ezali splendeur, ezaka lumière. Ozomona couleur rouge et la mbongo ba musu ba zan étoile rouge, étoile ya mbongo. Étoile waneza étoile ya miracle ya mbongo akola mukana tongo piaker na poka comme ministre to kaka ministre moko awa azana nyonga mama mapa avana na lemba na tongo ala mukaboe bat batondi na lupango na ba soda yimo ibaita la mukina reta mama ko ministre azana étoile rouge, étoile ya mbongo, mercure rouge, étoile ya mbongo ezana batu so za étoile ya bleu, étoile élévation, étoile sacerdotale. Il y a na Bible, ba sacrificateur ne faute na bango. Parce que na nini ya pectoral couleur bleu na bilamba na bango. C'était le symbole d'élévation. Ne tout monde a likolo, eza couleur bleu, c'est l'élévation. Voilà. Il y a na mbetu na draya bleu kozanga tina ndaku na tana mi ni le komba mi ba façade couleur bleu, ça fait du bien. Quand tu regardes bleu ciel, ça fait du bien. Au moins tu vas en place mozota likolo, bleu ciel, on va na plage et ça va bien. Voilà, paysage kito. Étoile verte symbolise aussi la richesse et la paix. Il me conduit dans des verts pâtirages. Il me fait asseoir. Il y a un moment que Jésus-Christ pour Akabula. À ça la multiplication à Mapa. Bible soba que Jésus est va yekoli. Ozo mama pour Kabula la bango. Après avoir rendu grâce, tant yekoli ba Kabula et se multiplier. Mais ba vanda qui d'abord. Ozo mona. En tout cas vanda na vers pâtirage qui est la parole de Dieu. Makamne qui ne bosse ça symbole de richesse. Alors balongo les Joseph et Lambana. Il y a plusieurs couleurs. Ba écoutez kai, tant ba teki et pas il y a ba marchand, ba
bato bande kokende en Égypte arabe bato wana bayebi politique ya commerce ndenge nalobaki emballage baye kolatisa Joseph elamba mosusu mpe mokomosusu nalobela les ethniques de Joseph elamba motoba oyo ya Joseph elamba liboso eza o papa na ye atongelaki ye elamba ya mibale ezali oyo bacommerçant bazwaki basombaki ye bacommerçant wana bachete bango mpe balobi keno biso mpe tokoteka ntango basombi baza bachete babi bakoma mpe bavandere balati mpe elamba na bango ya lokola produit un produit bateki na ndako ya Potiphar mwasi ya Potiphar lokola azwi domestique il faut alati mpe elamba troisième tunique et akoseli makambo alongoli tunique wana akoti na prison kuna mpe balati quatrième tunique ya nani ya Joseph kuna komi kokonza komi kodomine makambo mosusu ekomi kuna ainterprete bandoto ntango ainterprete bandoto esimbi et chanson abeti so na ye plus tard baye kozwa ye na kati ya prison avant bazwa ye balati ye 5e tunique ntango balati 5e tunique akomi liboso ya Pharaon apesi pouvoir Pharaon longoli lisusu elamba na ye alatisi ye 6e tunique yango na chiffre 6 ezalaka chiffre ya Satan te chiffre 666 nde ya Satan mais chiffre 6 ezalaka ya Satan te mama Nathalie nana yo moto okomataka olingo atuka mama onzambe apakola mama oyo koloba lisusu abike no Israël ezali oyo bazolobela na apocalypse wana mwasi aza na zemi ya ngabota eza Israël te mama eza Jésus Christ balobela makambo wana passé eza Israël te Israël aza femme église mpe aza femme parce que nzambe aza na basi mibale Israël na église ozomona akozwa église ekozala enlevé Jésus Christ akozonga na Israël ekoma mokili mba mpo baadore ifo bazonga na Israël mpo nzambe azalaka na Israël kuna yango bible ezolobaki no l'air vient ça ne sera ni à la montagne ni à Jérusalem wana mpona minute au temps de la grâce mais tant de la grâce c'est aussi la grâce est longue Saint-Esprit amati ekoma mpona koadore nzambe ifo okende na Israël wana tolobela mambo alèvement nayebi ke no wana mama nana Nathalie akoya kozwanga merci na biloko na ye ezosalaka no naloba makambo eza réfléchi nazozanga mpe te korépondre ni na bacommentaire na yo ya WhatsApp me na émission mpe nazoepenge mpona korépondre mama Nisha Mandudi na Belize na Amérique latine kuna atunaki ba 15 ebele soki 15 questions vraiment nakolinga nakomona papier mpona korépondre yango vraiment namoni atina mpe bafoto lisusu mwana akoli bebe yango akoli bebe oyo topesaki temani atinanga foto bebe akoli azosukola bebe nda akoli makasi alors bato bateki Joseph bato basombi ye baachete bango mpe baza na intention ya koteka ntango bango baosomba bakotia yo na cage na bango lisusu bakolati yo langue na bango et puis bakolati yo couleur na bango elamba wana bango bauti nango kote na bango batongi yango na baesprit na bango bazwi balatisi yo wana ezali baachete bachange eza bato oyo bayaka kochange vie ya moto abotamaki bien bakomisi ye moto ayaki na libongo bien omona kwani tuma mutolobaki ya mwasi azolakisa zemi na ye mais okomona keno a force kolakisa zemi bachange bazwi zemi wana baochange mwana bakokomisa nyama bakokomisa ligordo bakokomisa koka wana bachange bango bayaka kochange destiné ya motu à cause kandi ozobrandir zemi wana bazomona voilà bacheter bavandeur na bachange voilà. En tout cas, docteur Patrick nakangi point ouais 666 hein. Donc le bela combo wana prochainement. Ouais mais ça 666 au niveau mamni toloba. Non parce que bato ba mona ka chiffre 666 c'est là Satan. Est-ce que réellement à Satan? 666 ezali marque de la bête. Oyo Satan le diable a proposé bato bazwa yango pour ba comme on a pouvoir ya ko acheter ya ko vendre après enlèvement parce que pour le moment Antéchrist maman nana Nathalie yoka explication Antéchrist c'est un esprit d'Antéchrist. Antéchrist cela veut dire celui qui vient avant Christ. Merci beaucoup. Maman nana Musibu wende to be la Saint-Esprit. Antéchrist aza le quoi Saint-Esprit à Antichrist. Maman Sarah Kouto a connu pour comprendre makambo ni expliquer. Eza bongo donc Saint-Esprit à Antichrist, yewana Antéchrist. Neso be la Saint-Esprit yepekuna Antéchrist de Antichrist. Voilà. C'est un esprit parce que Antéchrist yewana
c'est celui qui sortira entre les chaînes de montagnes qui séparent l'Europe et l'Asie. Dans les Alpes là, l'Antéchrist sortira par là. C'est lui, sur son bureau, on a bel et bien notifié Vicari, faux prophète n'a bête, au bazo qui non la bête, posa son pied sur la terre et sur la mer. La terre, c'est les nations qui est la femme de Christ, et la mer, c'est les nations, la terre, c'est Israël. Voilà en quelque sorte. Alors, marque de la bête, ils ont précisé les lots dans la forme bébé. Il y a un moment que nous il y a un numéro. Et comme déjà partout, pour tout message, nous avons un numéro de téléphone, numéro de paounaï, numéro de moutouka, numéro de compte bancaire, et pisson même na musapi. Donc, nous avons bien maman s'arrêter. Nous avons dit que nous avons comment nous avons bien monté. Mais numéro au bâtiment numéro comme donc voilà comment le diable est en train de préparer déjà papa message à maman numéro pour rejoindre caché à 666 par on est longi et puis on est beaucoup à droite. Waouh, en tout cas tu as le sujet malheureusement les autres ont plein de cas sujet docteur Patrick les vendeurs les acheteurs les changeurs expliquer biso mais on a battu télé va comprendre en mode fonctionnement ya badouana ba fonctionnera ndenge nini et banani yango nde baza ba vendeur na vie normale boy banani ba acheteur banani ba changeur. OK maman Sarah na kolinga natanga na Bible na Jean chapitre 2 verset 14. Jean chapitre 2 verset 14 Bible lobinine. Jean chapitre 2 verset 14. Jean chapitre 2 verset 14. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs. Yesu akuti na kati ya temple. Temple za nzoto mutu. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Donc batune bazabazara temple. Temple eza na 3 parties. Parvis, lieu saint, na lieu très saint. Nde mutu za na corps, âme et esprit de l'homme. Pour esprit de Dieu, et ya kane na kati ya mutu. Et quand bima, ceux qui me lèvement, mutu a raté qui a lèvement te, attique na 3 esprits, na tique na corps, l'âme et son esprit. Esprit de Dieu ne mutu ça que non, et même ma mutu peut ça mutu ma papou pour mutu s'envoler. Jésus a kangi bango, brisque. Na kata temple na kata nzoto mutu. Nde misala ba ndoki ba salaka, pour luko ba misala ba vendeur. Ba te belé ba vi na bango e baby. À cause ba vendeur oyo. Ba vendeur ba koko na yo. Ba vendeur ba teka vi na yo. Pour être ba comme na mbongo. Les lots na zo mo na réseaux sociaux makambo zo circuler. Et comme le système avant ta misapi. Oteki musapi moko za na $20,000. Même te so mo na déjà. Oteki misapi mi balé $40,000. Donc $100,000 est égal au boko moko. Oteki misapi nyoso to zu yango. $200,000, $400,000 misapi nyoso to kei. Alors, tala ba koko akala. Au moins que non misapi sur les athées. Bateka misapi ba baka mystère yango déjà. Yakoteka. Et tant bazo teka ba vendre ba teka nini? Azo mongo me oteka génération na ye. Yango omona muto o souffrir lelo. A sala nyoso tout. Et simbate. A côté li ba le simbate bateki ye. Bato bon bazaka pe na tetitesse et simbakaka. Ngana mona bilaka. Mona bilaka yo yebi bilaka tala bato bele ba simbate bilaka. Même Bible sur babo Israël n'a pas connu le temps où il a été visité. Ba vendeur babo sani sotan. Israël Jésus aye babo sani temps. Oh non aza mosali mabaya. Aba no sali mabaya ah mona Joseph. Moïse kuta mona kanate. Moïse wana kutu. Akota la terre promise te. Akota te. Bate mususu no anyata terre promise na montagne la transfiguration wana mama nana oza makamba boy. Ote docteur anyata la terre. C'était la révélation. Ozomona. Alors bako bosani sa mutu temps. Ba vender na kata nzoto mutu. Bako teka mutu, bateki mutu na maladi. Po bato tant basala ba contraction na bango ndima nyoso tu. Na oteka génération nanga. Po ba oteka loni. Po kala ateka ni banyama non. Satan alingaka makila ya mutu. Makila mutu esepeli sakaye.
soki moto aonyokwama bandoki bamataka pouvoir soki bato baokufa bamaïse bamataka pouvoir yango monaki no politicien moko alobaka awa alobi moi-même je voyais le président en train de boire le verre du sang humain c'était pour renforcer sa force renforcer force na ye ntango renforcer force na ye génération ezobeba génération neka ebeba te même na bato baentouraka ye bavendeur de bœuf oh ngombe azo signifier image ya mutu parce que dans l'Ancien Testament soki babomi ngombe makile netangi mutu masumu elimbisami nzoka ne plus tard ngombe c'est Jésus-Christ Bible zoba que non sur le trône il y avait 4 êtres vivants elongi ya liboso ya aigle ya mibale ya ngombe ya misato ya mutu ya mine ya lion nzoka neza 4 masques o Jésus-Christ azwaka ayaka na ona mokili soki alingi asala opération na ntango akala Jésus-Christ ano prendre image ya ngombe baboma ngombe po masuma mutu elimbisama sikoyo il y avait les vendeurs de bœufs or ngombe musani ya bande osala na Ancien Testament mama Sarah ngombe bande osala musala ya kocultive bilanga azalaki symbole ya force soki bavandeur baye na nzoto na yo bakosilisa force na yo okomona kena mutu akomi kobela wana bavandeur baye omona tolobela combat de naissance oboti mwana bani malade pédiatrie azo nyokoma kobela bapara baza na mbongo te bateki biloko nyonso ya ndako bake kodefa wana bavandeur mutu baosala mwana bimi na kati ya libumu oyo bapara na ye bakokoloko na ye basi bateka deja aye wana uti lola aye kokuta deke no esprit ya vente eza wana bavandeur de b yango mwana mama Sarah ezala bato mosusu baza bacourage mais ezosimba te bana banoluka vie ezosimba te ake na poto esimba te bavandeur de b bateka makasi na yo bakoteka makasi neni oza kitoko mpeza makasi ya motu mwasi mosu aoganye vi mpona kitoko na ye mibali bazoya babali ye mpona kitoko na ye avandi mpe masolo force ne yango wana mais bavandeur de b baoteka ngombe omonake no mutu azwi mbongo po asala eloko moko te akwei mbongo azwaki na makasi ne nyonso mbongo nekeka ya boye po to akalezaka bien ya lelo ekomi pasi po to echange na nini administration wana yango wana kaka banda kofuta yango wana kaka ekomi pasi ndenge nini yo nde mutu bandi komona balione ekomi kose manifeste mama Sarah tant tokolaki biso ebaye bandoki te tomonaka toza malamu tokonolie pa koko wana toza na biso bien tokola boye makambo ekomi omeka boye ezosimba te ah okende lukeloki na nzambe okoremake kono eza na bato moko basala basysteme ya blocage ya 4 mbiro wana bakotisaka motu bavandeur de b makasi ya motu mutu akozala intellectuel amoni mpasi mpona kotanga classe amoni mpasi kotangisa bana na ye azoteka ata makala bafistige bolamu ya motu wana bafistige makasi ya motu wana nde Jésus akoti na temple akuti bango baza wana akangi bango le vendeur de bœufs et le vendeur de brebis babrebis baza banani babrebis baza bato baza bapato bazaka important baza ba homme de valeur bato bazaka humble na vie bato bazaka bato bien bato malamba omelaka te bato malamba kufaka yo muto sunga libota me bayeka koboma yo babokelo AVC wana nyonso bato basala abongo bavandeur de brebis eza na bato ebele basunga baveuve basunga baorphelin na poto bato ebele babenganga docteur na comprendre makambo mbongo esimba esu te nasunga baveuve me nakomi bloqué oza brebis mutu ya moto ya malamu po pate alobaka te pate andimaka nyonso tu me bazoteka yo pa bavandeur bazala na mawa te bavandeur wana bakoza mpe na entourage na yo tala apôtre Juda aotambola na Jésus-Christ atrahir Jésus-Christ mbala ebele mokolo moko Jésus-Christ azwi ayoki nzala akomi place moko boye ayoki nzala eloko lia eza te Jésus-Christ ata na nzete ngumba mpe eza te Jésus amodire nzete mpo na nini apôtre Juda ye moto akesi vendeur ateka deja mbongo nyonso esila estce nde bazalaki na Jésus-Christ wana Jésus-Christ akoyoka nzala azanga eloko lia Juda azalaki wapi me mbongo eza na kesi te or Jésus-Christ azalaki entouré mpe pa baministre mwasi oka Suzanne
étendez route allez na mbongo ministre ya finance azo seme bato ba Joseph d'Arimathée bazingaki Yesu mais tala bakutela moto oyo vender jida na suka apôtre jida aye koteka moto donc ba vender akoza pe na entourage na yo vender akoza pe camarade no mwasi alinga mbali na yo ayo ko mawate yo za bozu mbali ya sika ozobeta masolo mobali na ngai wana oti na ba photo na stati ke bana ba vender bato bile ba vina bango baby point ngi non baza entouré ba vender ba cause ba vender oh mama Sarah ba para ba vender tendenge nini na Bible na 1 Roi chapitre 6 Bible so ba que non ba para mi balé ba mama mi balé ba yokani ba binzaleza makasi na kati ya mboka lelo to lia mwana nga babomi mwana tala babomi na mwana oyo babomi ye lobe ko bitura mwana mususu bali ye mama oyo abi ngana mwana ngai te mama na boy ko vendre mwana ye mais oyo ateka ki mwana ye o mususu bali yaki do ba para ba teki ba para ba lei bana ba para ba ndoki ba existaka papa bena boto mendoki mama boto mendoki ba existaka ba ko vendre yo ote mama na biso akoza ndoki te mama na biso soka zaki ndoki alianga banda keba vendre akozela okola na bomo so ali ko reverser okola tangu yo kono saki ndumba na yo okufi na sida ye wana ka muto ale yo mais ale na forme ya soin omoni Joseph babi boy ba kosa lokola ba kosa lokola babomi Joseph bazu elamba Joseph bazu makila taba ba pangusi na elamba Joseph batindeli Jacob azangi discernement o Isaac azaki nango Isaac azaki na discernement tant asimaka Jacob alobi j'attends la voix de Jacob mais le corps c'est le corps d'Ésaü à discerner malgré monsieur Koufaka Jacob il fallait discerner il fallait pas que nous lamba il y a moi nanga Joseph mais makila oyo mama salanza mapamola ndemi sala bandoki basalaka babokel mutu malade ya malaria baboy ko boma mama bo po reverser akufa mama bo balo bakeno biso bato bomi ete malaria nde mutu bomi coronavirus le bozo bela cancer eza ya kindoki ba vender bazana simawana ozo bela malaria okufi ba vender bazana bana pe ba mwana no po bota ko ma vender mama na ngai yo na poto bana bato bela poto bazana kindoki ba vender bana ba Afrika bazana na kindoki mais comme muke bato poto mingi bana ba ko ba bandoki pona nini tango ke musala tik mwana crèche état d'âme ya maman ya crèche wana ya mundele wana le mot sorcellerie c'est un mot français bandoki tala ba dessin numéro tala dessin mama Sara bana yo ke bangala ba dessin numéro batalaka biso contrôler bango makasi siko talboni basalaka dessin numéro tama na 14 na 15 na 12 wana biso za wana za musala dessin numéro komsuna otala baola sabana comment voler il faut prendre les balais vous montez sur les balais vous dites hopi 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 vous piétinez comme ça et puis vous allez monter nabi tala herbe ocha dessin numéro oyo na kuta na sirène moko na 7e rue sirona ebi singa bi papa na luka délivrance na ke papa pasteur ya liboso na linginga na tikele kutu mulimu ya mimbale bimbinanga na tikele mulimu na moni yo na mono za étoile na lingo bondela pona nga sirène abima nga na koma sirène ndenge nini na vina na bano lingaka utala ba film ya dessin mais sirène voilà sikoyo ba sirène ba obimela ba bipoto kutana na ke na fleuve na 10h ndena kendaka na âge 8 ans nga mona futa bisi mutu mo azo diriger na mongongo okozwa bisi ya Kimatseki tango zango koti bozu faire bois na histoire vraiment repé ba utopé sanga dernièrement kama kamba ba sirène au mona koma sirène ba initié yango na dessin animé to beta yango kaka loba docteur Patrick ozomona donc moi na ko komandoki na bana mingi ya bato poto ozomona tike ne siremo ba garder plutôt et pas ba gardien non bato asala ba nini ba service ba ya ba gardiennage bato no beta dame na bango te bazo surveiller moi na yo et puis ba nounou surtout banunu ya bandoki bazali bako vendre mwana na yo un enfant qui parle bien français mais qui est sorcier sorcier lelo ya bana poto makodi ya kozate alata kitoko makodi ezate suki bien aso la français bien bana mindele mais andoki ba vendre wana basala kama sekiti
ya na opa koza vendeur na otoleki na mama na ngai toleki na ngato bongo bande kwa Joseph bazaka ba onyo suba ya Joseph na lega Joseph Benjamin atika la repa papa na ekuna Jacob mais ba yaya ba moni Joseph bateki eti bandoki ekiparate bako ko likunya nengo zozo boya ko mo yeka likunya ya ko mo babi lekso akufi ngamna otika na jipu mama sa bande kona yo ba yana bako za bandoki Joseph bateka na Bible soko tangi na Michée chapitre 7 verset 5 balbi chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison bato ndako ya yo moko propre bande kona yo oko yeba ngomkolo okufa nde na se aponi kuna otalma que no mwasi na otikaka bande kona yo ba ko botola mapangu ba botola bu ozano na nano ke morgete ba déjà ba bijou les abi pesa fongo la chambre si tu bande kona biso ba Congo ba ye pesa ya ngo mo no ndeko muso munde mu Congo ozana mwasi ato 1000 pounds 1000 mwasi pounds de mususu sombela ba lupa mususu famille ba ye bate batela mwasi na yo po soko kufi a continue ko batela bana yo so ba boto lupang na bana ba boka bango libanda le cœur n'a pas chez le bandeko de Congo même bandeko ba luba même bandeko bangala c'est partout au Congo ba boto la nyonso alors maman Sarah nazoba na luma moi il trouva dans les temples na Jean chapitre 2 verset 14 il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs n'expliquez pas ba brebis les pigeons ainsi que les changeurs assis ba pigeon baza banani famille linga ba pigeon te ba pigeon za bato batambulaka droit ba homme saint ba pasteur bato basambelaka balinga bango te muto asambelaka meza passeport zo libala pigeon bandumba bazobota benga banana kanga manzami papa na obota te ba vender wana ba considéré comme si le plan spirituel pigeon osa mon santo mais ko bundisa yo mais yeba la Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes et l'Éternel l'en délivre souvent na combat spirituel tu ko décourager batuti tu peux ko bangisa batuti dans un combat il y a l'échange de coups on t'administre des coups tu as aussi le droit d'administrer aussi les coups so ba bête tu peux bêta mais na suka ngoko la ka sentir mais tout le monde a kati muto alati sentir mais alembi quand même ba bende na mo ba potape so ozokipe ya mabete na kati combat échange ya maboto ezalaka mais c'est que vrai o mamolongi yo ba ben molongi ndengeni obo ya bitumba obanga bitumba donc c'est compliqué les vendeurs de pigeons ndio mona ba pasteur abonne pona bato babota mais yemo abota te lokola za pigeon babundise makasi ndio mona kono makamba voyage compliqué pozo mikanda compliqué bato so za malamu asa ki ndumba te mais au moins mutu so ke poto aza ndumba na réseaux sociaux ba yebié asa ki ndumba na ba pasteur bombe na zuma pango ozomo mais mutu zo luka vini na malamu makambo yo simba te ba compliqué parce que za pigeon mutu aboko simba kisi ba compliqué za pigeon alors ba vendre ba teka kana ba pigeon et puis na suka ba ko sala ou ba bengi humiliation voilà à quelque sorte ni na ko expliquer rôle ya ba vendre na musana bango ba vendre ba sala kana butute ba teka kaka na butute ne mama sana na marteli bato bile babanga ka pongi babanga bitumba ya butu oh non avant là il faut sambela na moi ne ba sala kobo na moi ya omela masanga asa buzoba na butu avala la bongami keba soko tangi na psaume chapitre 91 bible zoba boy tu ne craindras pas les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent en plein jour en plein midi maman Sarah il y a des flèches qui volent en plein midi ba flèche eza banane eza bandoki ba voler ba tambola na midi ba tambulaka nde mona keno era midi oppose
pause yo chrétien oza avertité yo wana olia mais bakolo entreprise bake wapi prière bake prière prière na bango bapumbu mo na mutu azaka azongi na Inde aki renforcer pouvoir a voler azongi pause tolia papa changer un bon para pause topema mais bango mo pema te c'est les airs où il va travers makasi et nous avons un camarade magicien à Salaki 21 ans à Salaki magicien pour ma famille nyonso il y a binin na tongo na moiboui ba ota mona ba poudre ba boka na ba rond-point pour nous provoquer ba accident et il y a magicien wana ayaka na salon de coiffure nanga ayelo kwa client mais ayelo kwa client na kati soki osimi na biloko na sim na kati lo wango na linuka savon nakipe na ngai te après sima mikolo ko lukanga mais mukolo yaka na salon akutanga na banoye manze moko bo ozali oyo bongi na lokumu musungi na koka mokonzi monene azana bomo nzema frère ale moloto ozali oya fandi na motema nanga pe yasunga kanga nakota na kembo na ye akanga nzembo wana siko mukolo esengeli atubelaki imagine na ye mpo na kimagine esimbaka te eko mukolo asuka batindaki aboma paster moko bona lingwala paster Christophe Banza papa moko boye ata mwana kobanga nzambe papa mukolo babi bon kendo boma papa oyo sikoyo ntango akei mpo boma papa oyo atindi moto papa ngo alalaki ye na mondaki ndoki babongisi moto batindi na ndako papa wana bamoni ndako eziki etumbami na tongo aye koverifie mpo ntango ya vanaki na bar na lingwala ke bana babaro ya mapi bato ebele avant na bar wana alati maneti na bango amoni mpena ndako ya paster Christophe Banza eziki epeli moto natangi komone mpo eza histoire vrai ye mpe aye wana mpe amoni mpe bato ebele nzoka nzambe ya confusion nzambe atindele mpe ba ange loka bato nzambe atindi mpe mutuka anti esandi ebwaka moto mai ye mpe namoni mpe ake no ndako esiki na bato ebele akoti na kati aveuglement amoni na ndako esiki atelemi aketi kuna nzambe otosambelaka nzambe akosi ye na tongo bon na ko vérifier sikoyo moto na bwakaki aya ko vérifier boy nye akuti ndako eza bien atuni batu mais lobi na butu mutu kasi ati esandi yaki awati basa pe popie bazaki awa babwaki maya nazaki lobi eloko te papa awa te likamuni na omona azonga na hotel esika banofanda hotel eziki sina tala bandako muso ezika na ba victoire na ba magasin muso ezika eziki sina oya yo mukolo magasin muto bakisi muto misala mabe nezui yo ya pamba oke ofele oke bourré otekami pamba ba livrer yo ofele et atuni babite ndako ezika kite akena hotel kuna bilamane eziki si na quelques chambres d'hôtel bato hotel baye bafuti bambongo et pe bato baperdaki babiloko bakomi epa na ye abi epa nanga bofuta na mino te ofuta te bato hotel papa tozikisi biloko no bavalise bilamba na tofuta te no bofuta te abima kende atika bere bato hotel bamoni kaki no moto bamoto ebele epelani bandako mosusu lobi na mataki taxi moko nazoka mutu moko azolobi mutuka moko taf eziki vers aéroport moto esika ebimeli eyebani te eza bamoto mosu ebima bandako bamoto diabolique bamoto bavander mama sara moto na kati ya libumbu na yo maladi ezoyebana te bavander sikoyo papa oyo magicien alobi vraiment bon lokola machine ngi komi na suka bapesika 10 jours nakufa tika naluka paster yango physiquement namona ye na kotuna ye asaelaka wapi ye machine naza nango mpo modele basirene babomanga da 2 jours
nasali 21 ans na magie naleba tu albi accident mo sama na katanga ya kobalisa train ezaka na mutu na ye alobi liwa bato ya type K parmi ba magicien basalaka ke no avion eko eboma na type K ye pe ezaka na kati ne akomi wana pasteur na bando bondela pona ye eloko liboso porte-monnaie magique na ye elimwe sur place loka milingeki elimwe yo lingaka mbongo baacheteur bakosomba mpona mbongo mpo leo tolobeka bavandere bakosomba mpona mbongo yoza motema moto nde papa na opesa témoignage ntango opesa témoignage sikomokolo opesa témoignage abenga bi frère est-ce que avant que je témoigne okoya toyemba nzembo mokomboko nayaka na salon obando yemba nzembo moko ozali oya fandi na motema na ngai eyasungaka ngai nakota na kembo na yo okoyemba nzembo wana te ngai na bana nga pe te nayebi bato plein abenga bo je ne sais pas dans la salle ici ne pas qu'on a comme nos pasteurs. Il y a un frère Patrick ici peut venir à donner interpréter un chant na matipi on a naïm nzembo na bandi ko témoigner ki noki ki magicien na ye abi ya koma ite na niveau zolia na satambo ye nabi ah bon muto ngala kata suki na salon ngala zaki mutu spirituel mais na osima mutu mabe mais yo ke na salon ba pasima mitu na yo ba vendeur ba coiffeur vendeur ba existaka a kato suki bien est-ce que ton bakata suki na salon ozwaka suki no nyonso zongi na onda otika bato baza bayaka kosomba pe basuki wana ba vendeur basaka na morgue bazali omoko mutu akisa epe na morgue apesi bambongo ba papa na bazwa bazwi bembe ba vendre pour di bonté mais oya kozongisa ndemo mutu ça ela ngo cérémonie ba biki no mutu wana kwa kufilelo awa obimata dans une semaine pour famille ba kutanaka ba sanganaka ba bongisa makambo et ça là une semaine alors yo autant de jours après kozongisa. Il y a des vendeurs partout. Nous allons exploiter ces vendeurs. Les vendeurs oyo bazana l'église. Aïe 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 ma Sarah. Dossier à lourd hein. Dossier za mozindo. Maman moko l'église. L'église ya prophète moko boye. Na lingwala. Non na commune ya Kinshasa. Maman naza modératrice. Tala maman mulai pembe. Maman Sarah. Oye maman na nzoka za ndoki. Bana na epe baimba na orchestre ya frère moko pe frère musique chrétienne aza pe professeur ya ina bana ba yemba na orchestre wana bandoki bato misala mabe mama na nzoka loka bana ye nde muna ke no mutu tala ata na entreprise awa zoka bato bien avozo mutu docteur Patrick pasteur Kingandi bo cheke no mutu nanu bo tala ye nanu na moni likambo état d'âme Jida zaki apôtre Jida a s'appelle miracle mais c'est un vendeur un vendeur il y a des pasteurs de vendeurs si comme maman nazaki vendeur aza antenne na kati église maman na modéraka nzoka zandoki rôle nini asalaka rôle asalaka ezabo ye na kati église ceux qui passent lelo to aka na vendeur ceux qui pasteur apesi thème que nos combats spirituels maman lokaza vendeur akoyebisa ba famille ya bandoki boya koloka mikolo te toza la prière à combat spirituel toza la prière à 50 jours à 40 jours bozela aza antenne a collaborer na bandoki nyonso to ba famille nyonso tout so passer à celle de délivrance maman wana aoyebisa bandoki boya te mikolo yo délivrance baza na moto basa délivrance na makasi église boya te et puis soki ndoki nga ya na église ya za antenne akoyebisa kokota na kindoki te bandoki bakota na église bandoki baza na église mokomoko nga mona oteya bana moko na église baza bandoki na aso na bango konga atanga bandoki ngaso za ndoki na oyeba yo na taloko na misu na kanyo ndoki ata mkolo so muto bakisi na oyeba yo na mono 48 heures ebele sikoyo na tuli bana bandoki na binde na banote na église ya wano loka habita wano loka te wano bomona kanini habita ngote ba ange bazaki 6 yango na chiffre 6 c'est la chiffre ya mutu chiffre de l'homme
moto azwaki pouvoir le 6e jour nzambe asala moto le 6e jour moto abalaki le 6e jour moto azwaki pouvoir ya kodomine le 6e jour ya kocultiver jardin le 6e jour ezalaka chiffre ya satan te chiffre ya satan eza nde 666 mais chiffre 6 ezalaka ya satan te ezalaka ya motu abi namonaki baange 6 mais biso soki tongi tomeka kobeta ya flèche baange bamoni biso baopinir biso ata so tobela baopinir biso baobeta biso baokela biso mawa te yango wana bamouvement bosalaka soki oke boye tobetaki flèche erate ke boye c'est très important pasteur akoza fixe te yango moko no bacatholique batia sango atelemo be fixe ndenge babetaka ye baflèche ekokoto ekokoto nde moneke no na baeglise o pasteur aninganaka te batie chaise aka wana yango nga mikro ya fixe oyo koyelanga ngo te atolongo oyelanga koyelanga te osemelinga mikro fixe te tikanga naza mwa liboma natambolaka. En tout cas, merci beaucoup, Dr Patrick. Mais c'est le soleil, maman Vander, tu n'as habité. Maman Vander à l'église. Oui, église. C'est ça qu'a dit cela, maman Vander à l'église. Maman, on a sikoyo. Maman, on a sikoyo ya Vander. Maman Sarah. Hier, à comme que le cabat n'a pas église. Mon collègue sikoyo a modéré raté. Modérateur, mon toumsoussou, a zo modéré. Ce que modérateur habite comme l'étape à témoignage. Ok, maman a eu témoigner. Maman abi ndenga naza mwana témoin zate anja telemi abimisi mpanga donc ndena tolo baboy anja zao donc so na lobite abo manga siko ala kisinga mbele sanga boy ndenga nazawa nazara modératrice bomona nga nandena mula ipembe kitoko nandoki mais nandoki n'importe quel ndoki mais ndoki Vander nga mutu na sala kaboy na tekaka so ba délivrer mutu na kati église na aux informations na tekeli ba famille na ye ba famille ba collaborer na nga ba pesa nga batu po nga na operaka po na mataka mama la sali 11 ans na kati église ba mona ka na suki na na continuer ma na continuer mission Docteur Patrick. Merci beaucoup la famille, vraiment to comme na suka ya émission na bino obolingara mingi Docteur Patrick. N'habitez mot de la fin, mais la moindre des questions, il y a maman et Kindoki. Oh, là, on a des questions, il y a déjà que pasteur à mon araï était n'engagé pour le bélango l'émission Oizoya. Docteur Patrick, conclusion, il y a ça na thème au mouné to kundoli à 3 grands ennemis de la destinée. Conclusion, mon aloba wa eza scandalé. Conclusion, mon aloba ego scandalé bato, ego scandalisé bato. Pona ngai soki pasteur aye kotubela ono natiki ndoki nakomi pasteur kosamba na église nete kindoki ne pe silité pe kosila te pasteur azaka ndoki ono natiki ndoki nakomi pasteur kopesa motu no te atia asimbo maboko kindoki ne sila te ngai ça n'engage que moi soki mutu akomi ndoki kindoki sila te. Ça n'engage que moi. Ce qui m'a comme Ndoki, qui n'est si la raté. N'a expliqué un mot. La prochaine émission. Comment il a vendu son sang. N'a expliqué. Va te kata makila. Pour na nini bato témoin de Jéhovah balinga raté, bazongisa mutu makila bandimaka kufa. Émission jouée. Merci beaucoup, Docteur Patrick. Tu comme une souka émission. Oh, la bande va question hier parce que prochaine émission c'est du lourd. Ngala bilo to kutanina. Prochaine émission. Au revoir, ciao. Entreprise, boutique,
ONG, églises, restaurants, chaînes de télévision, partis politiques, écoles, universités et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.